bonjour, bonsoir na mutu nyonso oyo akolanda mwa video na nga oyo. Na mukola lelo mama Bijou nalingi napesa kaka mwa conseil moke. Na mokili soki osala mutu mabe une fois, en tout cas leka, kozonga lisusu te. Tango yo kozonga, zonga na makambo ya malamu. Mais soki ozongi ka lisusu koya ko blesser mutu wana olia kanisa pota oyo zokisi na moma wana abandoka aokanisa babanda kokanisa ndengo banda ko blesser ye kala. Do ekoma babenga ekokoma trop. Alors so sali mutu mabimba la moko leka, kozonga lisusu te. Eza vraiment très important. Na oto beta lisolo moko awa. Mama Bijou na lobi ne fils que vérité. Dieu m'entend parler. Na tie Dieu liboso, nzambe liboso nanga, na tie pe Bible liboso nanga. Donc na matara na bavion, na tambola na voiture, na tambola na makolo. Ata lokuta moko etikali koleka na kati ya lisolo na uti kobeta te. Ndeko so olandaki lisolo wana te luka émission mo mama Bijou uti kosala na komi flash. Yango wana nde mabe ekoti. Natikali kobuka lokuta ata moko te. Na telemi liboso lelo toza dimanche. Naza na Bible nanga awa, naza na chambre nanga, na nzambe pembeni. Lokute tikali kokota na lisolo wana te. Et puis ma vie. Naza muta lokuta te batu bayebinga. Nga na loba vérité. Batu babenga nga mais libre. Na beta kaka na leki. Na loba ne fils que vérité. Lisumu lokuta nazala nangote. Lisumu lisusu ya kolandaka ba vie privée ya batu na landa yangote. Et puis lisumu ya kotonga nazala rapi nangote. Donc nzambe penza asalanga bien parce que na kosaka te. Donc na lobi ne fils que vérité, vérité 100% vérité. Donc na solo la ki na ndege moko ya ba mikolo pa mutu nso to ameka ko comprendre mais aki faiblesse nanga te. Alors après que ça la émission wana mwana moko ya mwasi na kombo ya Isilonga azongi la ba commentaire nanga pona kofinga nga pona koloba n'importe quoi mais nga na loba kaka vérité. Et puis ba injure ba makambo yo surtout abandé kofinga nga na intéressé ki nango te parce que ça me concerne pas, je peux pas komi kitisa tina niveau ya otanga commentaire o mutu akomelo yebi ki akomi na ye mabe. Atala kaka moi titre muke et puis na sekaki parce que mama Bijou so nazo loba naza ko épargner ka mutu moko parce que na koki na pe ko bimisa bombe et pas nangi ça nango lote parce que na ba âge to sto komi nango oyo. Je m'en fous avec tout. Mais naza ko épargner mutu. Mais j'ai même pas besoin à koloba nyonso aya komelinga n'importe quoi. Oh n'importe quoi ngo ye moko ninga za wana yebike et salangi lote. Et salangi lote parce que na yebo luka mbongo na yebi ko luka kwang mbongo kosomba kwanga na yebi ko luka mbongo kosomba perruque na yebi ko luka mbongo ya kosomba je sais quoi na ba ajo penza est-ce que zalaka yazo okoyoka nga oyebi ke makambo yo zo loba concerning nga ata de l'autre mais yo mokoza du nombre et puis kiti lisusu na ba génération na yo pozozaka na lokolo wana. Alors zala musika nanga tikela nga lisusu ba commentaire à ma bête parce que je te connais ici donga. Et puis lisusu nini après bambule belé mwana oyo nga na yuti ko betela bino oyo ba memanga iti na ba police ya bana pona ba botola ngaye nga na sala na nga likilemba pona obengisa ye na tokomaki même pata na 5e personne nazaki mutu liboso mwana wana akomaki kotia ba bilamba la mutu epa na ngai pasi epa na nga na faire souffraka ye après bake kofunda nga o nzamba lola azotala nga toza lelo dimanche so nga na tikala ko nyokola mwana wana mais vi na ngi etikala ko bonga te mais tellement nga la nyokola mwana wana te nazwaka elokola mwana na nga na bande ko latisa ye bilamba ndenge moko na bana na nga ya basi mwana wana lobiki nga na latisa ka ye bilamba kokana na bana na nga mwana wana yebisi koko na ye ke azana elamba te mokolo na fungola garde-robe koko na ye aka mwana bwaka bilamba tina lemba
nazo bwaka bilamba na se na mati na kiti na bio eza garde-robe nani oya ngai ngabi mama zela totala na bandi ko bwaka bilamba na bandi mama kamwa lobi oh mayebi singa zakana elamba te asala depuis mama na biso aya ti mama na biso akende akangama na elamba moko abanda koza soko lingo sala photo ya boy ake kotambola tamusuma kolongulu alingi kokota na photo na ote mais nzamba lola zaka juste parce que afutaka nga na bafaso ebele na bolamu oyo nga nasalela bango natika nzambe témoin na ngai nzambe nde moto akokata likambo ezanga te mwana wana ayebaka lisusu ata moto abengisa ye te na poto lelo mwana wana namona message moko atindeli nga bavoice soki misato na numero moko ya Belgique nafungoli kabo nayoki yo soki excusez moi atangi kombo na ye nazwi kamba mona kati voice na continue lisusu voice te et puis na bloqué ye yaya bolamba bolia na koya te lelo ata olobi ozongisela nga bamillion ekoka te na ntina nango te yaya na ntina nango te otikala na devoir à domicile nga na problème na bino te boya déjà poto bomankanga respect bosambwisanga bopesanga batension nazalaka na zemi nakokai mpe kobota mwana mabe mpona basusi bolelisanga mbula na mbula yaya bosala vi na bino kozongaka lisusu te kolukanga kokomelaka nga bamessage bavoice na ona tikali koyoka ngo te je pense que sikoza ozoyoka mpe nzambe alola apambolaka nga akopambola nga na travers ya bana na nga akopambola nga na bakoko ya bakoko ya bakoko nga natiela bino makala moto likolo ya mitu na bino bobando tambola kaka na problème na nga na mitu bobando tambola kaka ke mama wana salaka likelemba na ye alia moto ya liboso mpona kobengisa nga na komi na poto pas même une année pas même 5 mois na banjo lukela mama wana problème nakende tokende kofunda mama wana tina baleta na bapolisi ya bana mike likambo wana ekosilaka jamais na motema na nga parce que bofungoyelaka nga dossier et puis oyo lisusu ya mwasi oyo nga nabengisa ye oyo atika kolukela nga baproblème parce que natia mokanda na nga ange mpona ye aya o mingi bakokaka kosala ngo te boza na ndeko na bino ya mobali yaya batune balobi bimisa passeport na mpona intel aya akala nalingi baproblème na bino te bobima na vi na nga na kombo na yesu kristu lelo to a dimanche tazobimisa bino bokende mosika alors totika bongo parce que soki namoni bino lisusu na bakouloir ya bacommentaire ya banini bozoluka nga na ozonga lisusu mpona obimisa bavoice mpona kotalisa bato ke ndenge ndeko na bino ndenge oyo ya mobali aza mabe parce que aliaka bato sese alingaka bato na profit na intérêt kote kuna baboma bapreuve nga naza nango tanga ntina kombo moto aboma kote oyo mosusu lisusu azalaka na mbongo akisi naza na bavoice oyo loba bino moko boyebi bolobaka ke mbongo na ye euta epai ya intel bondimaka na bino kaka bato te banda tous bambula wana nyonso ka mbongo ya intel wana moto esalaka na mutu na ye ndenge nga moko pene naza lelo boyi koloba ke mbongo ya mutu basala ye mutu bazongisa tina lelo effort oyo nazosala kaka mutu wana mutu asalanga eza ndeki motema mabe yaya soki bokotambola kaka na vie epuis vie yango ezosila parce que na baage oyo toza nango efali nde tobanda kosepelaka na bambongo na biso moni le karma ezalaka yaya nga maboko elambelaka mutu pamba te so nalambela yo nazika maboko na nga nabimisa mbongo na nga ya pasi oyo ya kosangisa muke natia na makolo natia na makambo na yo eke yo lelo koma kolelisa nga lamba lia na koya te me nzamba lola azali lelo toza dimanche. Merci beaucoup. Wow. Ok, d'Allemagne, hein? Ok, mon a blessing, hein? De ulbimisi linyo kwa munenu. Kitoko makasi. Hein? C'est bon que yo tata msumo kwa tikali susu. Pasala ba mapasa. Et que so ozio abota.
côté c'est collé. Voilà, n'a démarré moto. Elle a démarré. Kewa, au quoi hein? Ya solo, c'est pas vanti. La pousse à la moto, comment une moto? Moto la kata zamba, la kata ferme. Carburant est belé. Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobenga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la biso de musala, donc musala ezokende nango malamu, mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe salle à manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine. Et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci.